Quand on parle de Congo, on voit directement Congo, il y a Singé, Bongefezo, Nalano, Yassika. Avant que Bandele Tonga, mais vont Yassika. Il y a un moment que Congo, Yassika, il faut s'imposer dans la Katamikili. Congo, Yassika, c'est super. J'adore le Congo. Zala pasi na mawato Bozanga ekokite kokabula ngai na Yesu Nini ekokabula ngai na Nzambe Zala pasi na mawato Kozanga ekokite kokabula ngai na Yesu Nini ekopekisanga na beta maboko Zala pasi na mawato Kozanga Bonsoir chers internautes de 3 fois www.congoyassika, votre site de la diaspora congolaise, votre site chrétien. Vraiment, aujourd'hui, nous allons vous présenter notre émission numéro 00 et notre invité aura la chance d'ouvrir cette émission que nous venons de commencer par l'inspiration du Saint-Esprit parce qu'il fait beau temps. On nous a appelé de gauche à droite que Maurice Mokulu, Maurice Premier, vous servez plus les gens de ce monde. Dieu a besoin de vous. Dieu a besoin que vous puissiez faire quelque chose pour lui. Et pendant ce temps-là, je disais, parce que je me disais seul, est-ce que pourrais-je devenir pasteur? Qu'est-ce que je peux faire? Mais Dieu m'a donné l'occasion, une façon de s'exprimer, de se communiquer avec la diaspora, avec la population. Et ces métiers de la communication aident beaucoup de frères et sœurs éparpillés dans le monde entier, des Congolais, de la diaspora, les Africains, par ce canal de médias sur le net Congo Yassika. Congo Yassika, votre site de la diaspora, toujours à votre service. Aujourd'hui, c'est 100% chrétien, 100% Jésus-Christ. Jésus-Christ 100%, votre émission va commencer à recevoir 2 pasteurs, des chantres de Dieu, les hommes de Dieu et toute personne qui a quelque chose à parler concernant notre Seigneur Jésus-Christ, concernant des choses de Dieu. Et ce plateau est réservé pour vous. Et aujourd'hui, nous sommes le 24 décembre, au jour où le monde est bougé. Tout le monde va célébrer la naissance du Fils de l'homme, du Fils de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Gloire soit louée à l'Éternel, le Dieu de Tout-Puissant, qui nous a donné la force, qui nous a donné la vie de passer toute l'année vraiment sans accident. Et nous avons la respiration. Et nous avons la respiration, nous devons louer l'Éternel avec ce qu'il nous a donné. Et Dieu ne nous demande rien que l'adoration et les louanges. Parce que nous avons de l'argent, nous voyageons, nous faisons toutes choses. Mais nous oublions que Dieu ne nous demande pas de maisons, il ne nous demande pas de voitures, il ne nous demande rien que l'adoration et le louange. Pourquoi? Parce que toutes ces choses, Dieu en possède. Toutes ces choses, Dieu en a. C'est lui qui nous en donne. Mais il veut que nous puissions lui donner seulement cette adoration. Et aujourd'hui, je vais vous présenter celle, notre maman, Mireille Boinceau. Cette maman qui est vraiment à ne pas présenter. Ça fait longtemps. On ne les voit plus. On l'a connue auprès des grandes personnalités. On l'a connue auprès des grands chantres de Dieu, auprès des grands artistes chrétiens. Mais aujourd'hui, on ne les voit pas. Ça fait beaucoup de temps, on ne l'a pas vu. Mais aujourd'hui, on l'a écouté. L'écouter à travers notre émission 100% Jésus-Christ. Là, sans plus tarder, je vais recevoir pour vous Maman Mireille. Zambia,
ame, Zambi ame, Zamabuka fila kumutiki, Zambi ame, Zamabuka fila kumutiki, Zambi ame. Merci beaucoup, vous pouvez prendre place. Ok. Oh, Maman Mireille, tous en sengo. Yako Yambayo na émission Nabisio 100% Jésus, 100% Jésus numéro 00 pona koyambayo, pona koyokayo, pona koyebayo lisusu et puis pona koyoka sango album na yo oyo obimisi lisusu na ngolu na Yesu Masia pona ko édifier ba na Nzambe. Vraiment toton samine sengo et tolingi ko tardete parce que à l'honneur on a invité Nabiso Maman Mireille. Et sans plus tarder, je m'en vais à présenter notre chantre Maman Mireille. Maman Mireille, et Sengoni Nozanango, est-ce que vous êtes à l'aise? Merci beaucoup, Papa Maurice. Naza très à l'aise et surtout na plateau à 100% Jésus. Vraiment, Naza très à l'aise. Naza très à l'aise. Nzambelanga ya mona lususu na makambo zo sala pour na ko promouvoir ça na biso ya ba chrétien. Vraiment, Naza très à l'aise parce que Naza na plateau à Tatananga 100% Jésus. Nzamba pambola bino. Merci 100% Jésus. Eza plateau moko ezaka pona ba na Nzambe. Pour na pasteur, pour na chrétien, oyo nyonso bazana quelque chose pour na Nzambe yango wana mais tozo kumisa Nzambe pour le 24 décembre oyo mbotama Yesu Masia en même temps pe ezali préparation à sortir album na yo en même temps pe za résurrection na yo parce que okenda wapi Maman Mireille Bwenso. Merci beaucoup, Papa Maurice. Vraiment, liboso ko banda na pesi bandeko nyonso mbote. Vraiment, Congo ya sika. Nzambe amatisa lisusu amatisa koleka. Loko les autres soutenir vraiment misala ya ba chrétien. Nzamba mona penja source. Vraiment singweza makasi Papa Maurice kotala lolenge na boyambinga na plateau na bino. Nazongisi merci pa na yo papa. Nzambe na ngazong sa yebele. Singweza li lisusu komona Maman Mireille lisusu ko apparaître liboso na bino bandeko bozola ndabiso na ndaku ba joyeux Noël nzambi nanga bomba bino vraiment na zone sengo lisusu ya kozonga liboso na bino. Merci beaucoup. Merci Maman Mireille motema malamu tokaki sango na ndenge pozo ngenga mapamboli be mafute za kotanga. Maman Mireille azali nani balingi bayo bandeko chrétien balingi bayo Maman Mireille aza nani? Maman Mireille Mbweso azali mariée et pas ya papa Jean Calvin Mbweso bambote sika azali ba gros bisous chérie séjour malamu na Paris nzamba bayembia bomba yo et puis Maman Mireille aza maman ya bane belé so na bandi kotanga misusu ba osilika maman bosani biso kandi Papa Maurice auti ko loba vraiment Maman Mireille Mbweso aza ya bino servante na bino moyembi na bino toza osela nzambi na kati elanga na mukuse pona koloba. Donc c'est ça. Maman Mireille Mbweso abimi kaka boete. C'est-à-dire que Maman Mbweso abimi quelque part. Maman Mireille Mbweso okomi chantre ndenge nini. Ovandika toyeba ke na poto wa makambo ezaka mingi. Mutu musa toyebi te oh ngai naza misuka na ndolemani. Po na poto ba improvisation eza ebele. Maman Mireille Mbweso référence nini tokoyeba ke yo vraiment ozana katna isanga na bosani na Nzambe. Merci beaucoup Papa Maurice. Nasir na rolobango na mukuse parce que parcours eza mulai makasi. Maman Mireille Mbweso abandi koyembela Nzambe ne kodim na zamuke et pas ya pasteur nanga Freddy Kia Kumboso na assemblée des saints de Bobozo Mbote Dadi na lingio mingi na assemblée des saints Mobimba na kutana kisusu na bandeko pona koyekola kozesu maele belé lokola papa bienvenue Dedo na Kingabo et pas en France na libota na Mobimba Nzambe apambola bango na tambola ki mwa muketa on a moni papa na ngai Alexa Kinga mingi poko na yebi ko yemba na guitare et pas pasteur Mboso yemtando Alexa Mireille zo accord Mireille Salabo et na bolingo na ye papa nanga wana nda baki nanga siko kende okota na école ya musique ofungwama nde na yaki ko kende et pas ya Charles Mumbaya paix à son âme na yekola ki kuna na album na ya Allo téléphone
to sungama ki kuna parce que nakuta déjà album ekoma na suka nde nga nazelo kwa figura mais nazelo kotanga na sifiwe bande ko nyonso amcc mbote après wana nde na yaki kozwa likanisi ya kosala album vraiment to utaki mwa musika na musala ngona pesi mwa ba détail na yebiki na mbala sima na émission mususu siko pepso temps vraiment to koloba parcours ya Mama Mireille Mbweso. Merci beaucoup. Allô, merci Namoni Bolandi Nabokebi Nyoso Mama Mireille Mbweso Oyezali plateau Nabiso Bananzambe o téléphone Nabiso Yangwana Olingi Oleka Benga Biso Lelo Tozari Totonda Mine Sengo Toye Koyeba Mama Mireille Mbweso Abombe Biso Nini na album Neyesika Oyo vraiment tozoka kitango zoka ngo chair de poule ozana message de la Saint-Esprit na kati menga na boyi na loba po ngala zalibe molobeli na bino mituna ezali ngai biyano ezali ya Mama Mireille Mbweso azape ye mokote na mona ezana équipe na mobimba na confort ya boye bozoko mona mbotama Yesu Masia pe mopanzi na biso pona kolakisa ite album oyo ko mabe na ngolu munene Mama Mireille Mbweso tina mama ya likambo oyo tokutana na pokwa album na yo ezali ko bima sango de chez panzani batisi bandi ko somba na lokuta bimi officiellement te album mango eza nini Zamba zolokum papa Maurice vraiment album oyo 18 ans. Et temps est belé plutôt parce que l'album Albosoto ça qu'on a 2008 qui la repentance na ba sœur Sophia Lelo est pas en France na Botanaye vraiment Zamba tam ça qui son premier album bande commune baloba qui ozomo na té l'équipe Mboule belé tout ça qui le co sauter à ko bimsa album Mboula moi na Mboula album parce que biso tolinga kozwa ba instruction et pas Nzambe bimisa na bimisa ki yango bande ko bamona ki Mama Mireille azaki lisusu te abunga ki tozala ki nde ko préparer nini oyo Nzamba pesi biso. Alors on a deuxième album nde tozwa ki likanisi ya ko bimisa album na titre ya Trône de Salomon. Na Trône de Salomon wana il y a qui appartient inspiration ya pasteur na toujours dans le pasteur Frédéric Kiakumboso atia biso sur le Trône de Salomon. Alors tant atia biso na ndako na ngai na méditer ki yango mingi mutema nge tonde ni sengo na bi message oyo ekotika na bobozo te il faut que ndeti une extrémité à monde message oyo Nzamba pesa ngo zaka pona nga Mama Mireille Mbweso. Alors on a fait que les vite mobimba mabi il faut to ba kolobela Nzambe nini oto ko mimana libota parce que zaki touchant pe zaki profond yango lelo toye ko bimsa Trône ya Salomon 18 ans mena nzela ngolu ya Nzambe papa Maurice vraiment Nzambe asel biso ngolu lelo Trône ya Salomon yango to bimisi yango pona nini a résumé 30 secondes Trône ya Salomon eza nini expliquez biso Trône ya Salomon yango yo pona nini lobika ka Trône ya Salomon papa Maurice non tu koloba tout à l'heure que ezaki inspiration qui Nangela Moussa Nzambe na Trône ya Salomon tonga kolobani parce que ça message mo na lobike e ko suka kaka na assemblée des saints de bobozo te fait pendant bisika nyonso na Trône ya Salomon tonga kolobeza na 1 roi 10-18 bibezo bena biso Salomon c'est là qui Nzambe na temple et puis atonga ki trône yango ezaki ezipama ki na ivoire or na 12 lions ezalaki tout autour vraiment papa Maurice César thème moko mnene mais to kolobongo kana mukuse po libota na Nzambe et comprendre vraiment eza muzindo mingi na Trône ya Salomon to nkoloba nini véritable Salomon ezali Yesu Masia bibezo bana biso yende afandi biso 4-4 na trône David alobiango afandi biso 4-4 na trône naye kiso so koza na problème de nini okoza na mitungisi ndeni na trône de Salomon azalaki kokata makambo ce problème ezali bande ko présenter liboso ya trône akati makambo sagesse ne bimi et puis Jésus Christ est envoyé Bartimée azaki révélé Bartimée tanga mona Christ azoleka Bartimée abelelaki fils de David, aie pitié de moi. Après, Pekoloba, Jésus Christ, en réalité, ce total fils de David, Ezaki de Salomon. Il y a un autre homme, mais il y a un véritable Salomon, Ezali Yesu Masia. Bien aimé, ce qu'on fait dans la Katia trône naïe, yoko mona pas cité. Ce qu'on fait dans la Katia trône naïe, yoko mitungi samate. Yango bibelo belabiso na makomi naïe. Biso to bomba mi notre vie est cachée en Jésus-Christ. Ceux qui ont dit mais Nzambe bien-aimé, ceux qui ont persévéré pas Nzambe, yo zali ya ko bomba ma na katikati ya trône na et puis trône ngo papa Maurice et qui sécurisé na 12 lions.
donc moto qui quoi atteindre te moto yo qui quoi papa Maurice te moto qui quoi maman Cécile te ska fandi kuna na bana parce que bomba mana trône yango to ko sa libota na nzambe bokanga mala nzambe soko kanga mi na nzambe akofandi na trône et soko za na trône oza sécuriser bien aimé eloko moko te mu pepe mbonge e ko ningisa ote yango to ko bino trône ya Salomon eza penja likanisi oyo nzamba tombola ki na mutema na biso to bimisa ngo lelo. Merci déjà au Kotingai vraiment na mi Kotina katia message oyo na katia album oyo trône ya Salomon bandeko to bomba na katia trône ya Salomon bandeko trône ya Salomon selon maman Labiso selon la Bible ezala qui vraiment protégé par les 12 lions. On toyebi que Yes Masia azali le lion de tribu de Juda. Yes Masia ni azali révélation. To sala otoko ganga, to lia toko lia, to yemba toko yemba, mais kobosa na Yes Masia te mobiki sipe mobateli. Yende atambu sakabiso, yende abate la kabiso. Vraiment na komisi nzambe pona kokoma na vraiment le 24 décembre pona kosala émission oyo na mama Mireille pona komona ke nzamba lingi ngai Maurice naza na kati na trône ya Salomon na bomba manakati na le lion les 12 lions oyo ke ezala malade ezala ba problème et ko engloutir yango miracle ezali na kati ya trône ya Salomon pour place makambo ezali ko katana Salomon asengaka ke bopesa ye sagesse. Trône yango ezande Yesu Masia lelo tozomona Salomon te véritable Salomon ezande Yesu Masia. Alors bien aimé kangama na Yesu Masia soko kangama na Yesu Masia ndako fandi sa na trône et puis kolatisa yo kembo soki okangami na Yesu Masia omitungisa te bien aimé ata premier ndenge nini ozana kimia mo biso bana nzambe tokoloba te ke eyaka menzamba pesa biso kimia. Pourquoi? Parce que tozana assurance et puis parce que to bombani na ba lion et loko moti ko kota la katikati nanga et loko moti ko baby sa vie nanga parce que na assurance ate ye lelo ata na moni ba défaite ata na moni nini nga na ndima na ebeke na bomba mi na trône et loko moti ko atteindre ngai yango toza ko yoba na bino kangama na Yesu Masia so pondimela été à travers monsieur 100% Jésus on nzamba pesi bino na nzela ya bilili ya kolanda biso kangama na nzambe oyo akufandi sa na trône. C'est ça papa. Oh to pambola mi bandeko bo pambola mi kanalo e pambola mi Kongo ya sika e pambola mi 100% Jésus o ezali makambo na Yesu Masia. Yesu Masia pambola kana kati na trône. Album oyo a très album bananu quand parce que bazai kozela yango ba vivre trône na nzambe. Vraiment papa Maurice album e obima lelo et c'est bimi même. Et c'est lui-même ce aucun édition Borozango et bandaki déjà même côté kamana nous date na ko kakite vraiment tout le monde a bilembo nzambe ya Maurice tout le monde ngo na trône de Salomon bande ko so bakina édition bakozango na Paris eza déjà na édition nyonso eza boyebi eza na place na Château Rouge bokozango bande ko Kinshasa pe tozo bongama partout dans le monde tozo bongama ndenge ni tokotinda dango mais eza déjà ya kobima o alingi kozango aluki karabiso tokopesa e trône ya Salomon. Vraiment nakati na écran na bino bomoni numéro ya ko contacter maman Mireille pona kozwa album oyo trône ya Salomon to profiter na émission na biso 100% Jésus officiellement to pamboli album oyo ebima bosomba yango bandeko ngana na témoignage na koyoka ka message ya nzambe na kati ya mituka na ba circonstances difficiles et salaka ngai moko na tiaki banzema mokina zo tamsa mutuka bu na futita la amande namona comprendre que nazaki englouti na ba mauvais esprit mais tango yo na kati na méditation tango yo na kati na Saint Esprit yo kaka liloba na nzambe et pambolaka yo kaka musique na nzambe o ressentir présence ya Saint Esprit yango ko batela yo boyo kaka musique na nzambe na ba circonstances na ko pousse na pemeli na nzambe mais trône la trône yaka na kati na trône na bokonzi na nzambe yaka na kati na trône na trône de ko pambolama de solution kozama lokola roi Salomon asengaki sagesse mbongo te sagesse oyo kokinaye vraiment to pamboli album oyo mais na combien de titres eza na kati album na trône na Salomon tozana 8 titres
4 titres eza lingala, 4 eza na kisuku. Lokola penza wana ezaka spécialité na biso. Ona nini yo ngaka koyemba na kisuku? Kisuku ko esodaka kitoko boyo balolaka wosotia ko pepila mungwao. Papa Maurice wana eza mafuta. Eza kama mafuta ndekola ngai Annabelle $2 Sophia Kadima. Balobaka eza mafuta. Donc kisuku wana toki koyemba ngoka bon nzamba sali ngolo. Nzamba sali biso mingi na album biso za kwenda kuzulu. Vraiment nzamba tamusaki biso biso kalingaka tamusa biso na tour pe to cheki suku na tala kande à l'aise soki na yemba na monoko na ngai ngai lobaki ata naza na poto lokola nazalia wa na kotika te ata liboso mindele na koyemba kisuku parce que naza fier na langi na ngai lokola ezaka langi na ngai yango na tomboli yango basuku nyonso bandundu nyonso mbote na langi pesa na langi po nzamba za nzamba balangi nzamba za nzamba balangi ye moko za na balangi nyonso pesa wa mbote na kisuku abana mama bwebenwe kumbenwe wana biso na basuku toloba bongo bayebi déjà nini elobi nzambe na ngai ya bomba bino nyonso nalingi bino mingi. Émission 100% Jésus-Christ. Lokola azali mosali na nzambe est truc koyo kanzembo nini sikoyo. Banjembo ezali belé tokopona moko na kati album parce que tolingaka nyonso mingi na ngolo molimo la nzambe tokopona moko pona koyimbo et puis na zanga moko te na dani équipe Lévite Paris bango nde ba compagnie ngai na kolingana yimba na bango. Titre d'abord combien de chansons ils en a kati combien de titres ils en a 8 titres ils en a 8 titres 4 na sali ya lingala 4 ndeza ya chabwala. mais aussi ça déjà ba clip musos déjà naza à plein tournage tozo tourner na to cité mi balé ceux qui nzamba salingolu et zo bima pona promotion les temps aussi ça ba clip nyo so bande ko bazwa DVD yango bo moment to présenter na ka CD audio ba DVD ko ya sima nde tozo sala na no ba clip vraiment tout mona groupe Lévitique. Ah, Kabango Kokende, vraiment. Les groupes Lévites, il y a Maman Nabiso, Mireille, Bonso, Yango Ndeboza Komona, et c'est vraiment là, maman Kitoko, maman Oba responsable, père, mère de famille, et vraiment, ce que représenter les biso groupe Nayo. Merci papa, c'était la papa Maurice, vraiment le roi Bazalia, vraiment va me présenter la maman Annabelle. Maman Annabelle, ça la présentation est là. Maman Annabelle Bédou et épouse, la bienvenue des autres. On va Lévite Paris, on va travailler ensemble là, maman Mireille, Moïso. Nous sommes ensemble là, on va aller en Afrique, mais nous autres continuons ici. Maman, ça va te mener. Nous allons te présenter au la caméra. Bonsoir. Benami na Congo ya Sophia Kadima, mon thème ya papa Enoch Kadima, na question de beaucoup de chérie. Naza chrétien musicien, na kati ya groupe ya Lévite. Nazo eve na maman Mireille na Lévite Paris. Mais nous sommes là pour parler. Maman, on a pour la vie, on a ça va venir le quoi besoin ça va venir besoin ça là vraiment bon pambola parce que nous ça là avec amour pourquoi pas ça va pambola bino œuvre de Dieu pambola je pas tout belé et belé na mokili mobimba moi c'est exprimer parce que nzambe asala kana moto na ngolu na ye na ndenge ya alingi vraiment to kama bino wa muke donc kama bino na no wa muke Zambiame, 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 Zamapuka fila kumutiki, Zambiame, Zamapuka fila kumutiki, Zambiame, Zamapuka fila kumutiki, Zambiame. Zamapunguka fila kumuteki Zambiame, Zamapunguka fila kumuteki Zambiame, Zamapunguka fila kumuteki Zambiame.
amen. Abana bazambi kuvenwe. Ekoka kulangai na Nzambe. Zala pasi na mawato kozanga. Ekokite kokabula ngai na Yesu. Nini ekoka kulangai na Nzambe. Zala pasi na mawato kozanga. Ekokite kokabula ngai na Yesu. Nini ekopekisanga na beta maboko. Zala pasi na mawato kozanga. Ekokite kokabula ngai na Yesu. Nini ekokabula ngai na Nzambe. Zala pasi na mawato kozanga. Ekokite kokabula ngai na Yesu. Ozane moyo wani uzana wanya umoye. Ozane moyo wani uzana wanya umoye. Wakanye kikula tasipera ni malumunde. Ozane moyo wani uzana wanya umoye. Oh papa papa wani uva kulomba. Ozane moyo wani uzana wanya umoye. Oza moyo wani oza. Yesu ni moyo wani. Moyo wani oza. Yesu ni moyo wani. Ozana wani. Ozana wani. Yesu ni moyo wani. Ozana Yesu wani. Ozana wani. Yesu ni moyo wani. Moyo wani. Ozana wani. Moyo wani. Merci. Ceux qui vous sont CD, vraiment vous découvrir, vous faire la malade, vous la salle, vraiment que ça va avoir confiance car vous sont passés de la vie partout. Merci maman Mireille Gwenso na oyo vraiment au présenter biso na ndenge oye na émission na biso 00 100% Jésus na yebi ke nzambe akopambola baporte efungwami mpona bandeko nyonso ya Nzambe po bakosala mosala na Nzambe nakomi wana mpona canal maloba na Nzambe bapambolama na émission na biso 100% Jésus natondi yo mpona koya mpona ntan na yo et surtout ke toza na vraiment na ntan ya feti vraiment naissance ya Yesu Masiye ebotama na kati na biso Nzambe apambola bakretien nyonso place bazali Nzambe apambola bapasteur na mosala monene bazali kosala Nzambe apambola bachantre moinisateur na kufa soni parce que azali kaka mokila aza koningana mais akosala biso eloko te maboko mpona bino maboko mpona bino moko maboko mpona réalisation maboko mpona réalisation tona tozali komona bienvenu dedo na mosala monene azosali kosala mpona biso Nzambe apambola ye mais toujours tosukaka mwa bambote esalaka mwa mpe badédicace na bango nyonso basoutenir na mosala oyo et puis difficulté oza nango rapidement oclotire ye moko natikeli yo micro mpo oclotire soki mwa nzembo moke obwaki na suka merci mpo na nga na suki wana Nzambe apambola bino merve joyeux Noël merci 100% Jésus Nzambe bopambola biso bobondela mpona biso tokende liboso amen. Merci beaucoup na pambo libota na Nzambe na pesi bana Nzambe nyonso mbote sono ndo ndotanga boze ebele vraiment merci na bayana ba soutenir nga na musalo yo ya mbutaka moka ya renelo kwa ye diluko ja gagné 0 bino nyonso bosunga na musalo yo Nzamba pambola bino. Na pesi mbote pa mobani na ngai papa Jacques Calvin Bweso ba bizu ebele séjour malamu awa mama pasteur na nga mama Jackie Dorcas na restauration na ba dinyo sur restauration Nzamba pambola couple dedo apesi mos na nzela tout ça musala na ye couple kadima kuna na Chine Nzamba pambola papa parce que fo mutema tout ça musala elongo yango na ye koloba lisusu ko beta sete bandeko tout ça na posa soutien na bino na musala o numéro na biso boko zwango boko benga nga bobengi papa Maurice pour na contact tozana posa koyembela Nzambe na l'église on a posa ma production surtout peut-être on a posa ba to ba soutenir biso parce que biso mo to kokate donc on a posa na mino ko soutenir biso na ba distribution na ba management ba communion so vraiment on a posa na bino merci beaucoup libota na Nzambe Nzamba pambola bino Kinshasa mobimba Congo mobimba Nzamba pambola bino bisous bisous
topamboli mama Anna Kibamba na Norvège Congo ya sika ya Maurice Nzamba mona yo papa parce que j'ai monsieur Bosso oyo memi biso na album oloko yo memi trône Nzamba kitsa trône na ina Congo ya sika vraiment batiko sa Congo ya sika Nzamba pambola bino ba bijou belé ya Maurice na bana na ye mama Cécile vraiment Nzamba na mona bino parce que na ebiti ya kolobeze belé soki na zwi ona kobika soki na zwi ona kolonga bosinga ya libota lebite ezali yo kolo Yesu